Jaliboso Narobi Nazali posé. C'est quand tu as fait yo Kenda. Kamata la voiture na yo. Kenda na mayo. Pamate nikamwe kuyaka kuna na tango kuya. Nikamwani kuzala munene ikutia bubulu. Kenda kotia barrière. Ah. Menanzila okokutana ne kamomoko kusekana te. La vie ou la mort. Yango to banako yoka tango nyonso papa dangena banako lobeke mama Mikala atikala monima po yemde mutai ko vivre makambo nyonso wana oba misusu batambulisa mususu wana ndenge batangeli biso awa bangonde baaki ko créer dissidence liboso bangunza tango baaki bakomaki na doute à partir à lelo en 1952, il y a mwana muke na âge 3 ans. Siko batiki la ye likambo oyo. Donc, soki ye kaka soki abandi kaka musala bisope to sali biso. Pamba te to sali na tata na ye nguya oya tata na ye bisope to sali na yango. Tangu azwi Kongo Kinzebo tokanga likambo malamu papa alobaki boye alobi tokundi mokili ya kala tokoti na mokili ya sika mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe na komwa lelo eza mokolo munene mokolo yo tata na biso asalaki accident na lukulu biso bana korale Yerusalemi to balaki kokende kuna depuis 60 tina moya lelo mena lutumu ya tata na ye alobi makambo lukulu ekomi na nkamba yango wana tolingi tosala seremoni moke tokokende musika mingi te koko na biso papa Simon Kimbangu Kyangani koko na biso papa Simon Kimbangu Kyangani koko na biso papa Simon Kimbangu Kyangani soko totali batata na biso moko te akendaki na nzoto ya malamu ko banda papa Kisolokele papa ya Lungana ye moko papa dange na kuntima jour oyo tango asalaki akisida akomi na pembeni ya nzete ya manga alobi tango sekoki kotindama ya tata tango sekoki na kosala lisu nini akisida ekweyaki na mukuse tango akisida ekweyi alamuki ye moko etanke nzambe akei esika matiti ezalaki ake kofukama esika afukamaki babifwala oyo biso tobengaka na Kikongo babifwala damzan ekatana babwaka yango wana ake lisusu ake kofukama mabolongo nyonso ezoki nango lisusu makila ezobima agangi na mongongo makasi alobi na lingala tata andimite ayokoloba na français tata andimite ayokoloba na Kikongo ayamiye aobi kende nanu kolamusa batu oyaki na bango na kati ya voiture
tala pasi makila ezosopana nzoto mobimba kasi na lotumu ya tata na ye abangaki te oyo bazalaki na kati ya voiture moko te azokaki mpo biso toza batemoin yango wana koko ata na pasi ye batata na biso 37 000 familles ebebi na zamba bamosusu bakoko na biso baza kotia ye moto na panzi soko tolandi koko na biso kuna na mbanza Kongo batumbi ye nzoka nde mwana oyo batumba azalaki na mokongo na ye nde yeyo yango wana koko limisa biso koko malgré toyebi yo te malgré totosaka yo te malgré totongaka yo mingi kasi limisa biso bana na yo bazongi na likolo bilongi nyonso epasuka bake na hôpital papa koko mikanda nde basalilaka na biloko wana bagrafege ata na likambo wana koko kokanisi na biso te mokili oyo bapesi yango na maboko na yo okomisa biso pasi ya bana 37 000 familles mingi bakufaki na ndenge moko ya mabe mpo na nini yo ndimaki te nkolo yiso mosala opesi ngai na kosala yango wana koko tokende na biso mosika te tokolakisa mpe mokili te mpo mokili yango ya yo babongisi maoyo babongisaki kasi na moya lelo tolongi na biso Kimbangisite oye! Kimbangisite oye! Kimbangisite oye! Eske tolongi te? Yango wana koko tokoloba makambo ebele te po tango esekoki na ndenge maloba opesi ngai ndi yango wana na toye na alliance yo koko yango topesaka yo kuna na lukulu tango tindaka badelegation bayaka ulukiri ingi muna mafwa katu masizanta
na komba tata mwana pe molimo santo koko na biso toye kopesa yo mwa mvuma oyo po ete elembo ya alliance na ndenge otindaki mwana na yo mwana okokende nakokufa nakobika bato oyo bayaki kopesa ye fleur balataki vert blanc yango nde tolataka na lingomba mobimba eutaki na maboko ya yo tata Simuki Mbangu yango wana koko tokoloba na biso mingi te tala mokili tokoleka rapidement na fleur ya bas fleuve ebelema tango bas fleuve azokende tosengi pe na papa représentant provincial ya Congo central Olanda libela libela. Tokoleka rapidement na fleur ya bas fleuve ebelema tango bas fleuve azokende tosengi pe na papa représentant provincial ya Congo central Olanda libela libela. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo papa Simuki Mbangu Kiangani. Lelo ezali le 29 juillet 2025. Mais le 19 juillet 1958 nde osala ki aksida kuna lokulu na nzota papa dengenda kontima
okende kosala barrage oyebaki makambo nini eza koya liboso papa soki totali barrage wana esungaki biso depuis makambo esalamaka na 1963 oyo baange ya Satan kuna na ba fleuve balobaki ete mwayo katisa ngambo ya fleuve ezali te limite na nzadi soki bongo te toyebi te makambo nini elingi kosalama kuna na ngambo wana me lokolo ozali nzambe omonaka mosika lelo mpe makambo ezali koningisa lingomba ndenge tosengaki bolimbisi na le 2 juillet oyo kaka na mbula oyo 2025 papa olandaki yango olingi biso mingi yo nde ebandeli yo mpe suka maloba ya papa Fumolongo papa Dengenda konte maloba kete tata moto abandaki mosala na ye tata pe akoya kosukisa mosala na ye soki tata ye na tango wana nde tango ya kosepela tata Molimo Santu biso tuzali bana na yo tuzali sima na yo lingomba mobimba nde papa na mokolo mo lelo tuli kopesa alliance po ete okanisela biso kotika biso te kobosa na biso te papa nde papa Christian akobakisa liloba. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa maloba bana na yo ya ba fleuve na mokili mobimba batindi. Yambo lokola totosaka l'État bana ya ba fleuve bapesi merci na papa gouverneur ya Congo Central oyo azali pe moko ya mwana ya ba fleuve. Pamba te na 1960 yango wana nde mukumba opesaka biso bana ya ba fleuve ya ko protéger lingomba pe na 61 opesi biso pe mukumba ya kotonga lingomba. Yango na kombo ya bana ya ba fleuve bapesi ndeko na bango merci na acte oyo ye a posé en tant que gouverneur ya Congo Central pour na ko protéger événement ya mukolo ya lelo. Yami bale papa tobakisi boye. Na 1952, le 29 juillet, na loa, papa Simon Kimbangu, Kiangani, na bakoko na biso bokangaka likambo. Esika wana nde olobelaka les 4 coins bapesio yango mwana bakongo. Le 29 juillet 1952. Na 58, oke kosala accident. Nakina message na yo mokolo mwa dimanche pe mokolo mwa lobi okenda yo kosala barrière pona mbuma oya mabe ekoya kokotisa mobulu oyo tozomona mokolo mwa lelo na kati na lingomba pe na mokili yango wana papa e coïncide pe mardi ya lelo le 29 juillet l'an 2025 bana ya ba fleuve balobi boye soki na 58 osalaki barrière pona mbuma wana ya mabe oyo ekoya kobebisa lingomba na le 29 juillet ya l'an 2025 oyo papa bana ya ba fleuve na ndenge tozo kopesa yo flair basengi papa osalela biso pe barrière na mabe nyonso oyo ekoti na lingomba potozwa nouveau départ ndenge olobelaki biso l'an 2023 to bandeli à 0 2 ans après papa na l'an 2025 oyo basengi na flair oyo bango bapesi yo tosala pe barrière pona mabe wana oyo nyonso ekoti na lingomba papa elongwa tozwa nouveau départ musala na yo esalema na kimia pamba te kimia oyo utaka na lingomba yango pe kendaka na mokili mobimba na komba tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Papa pona kosilisa maloba oyo papa Fumambanza tikelaki yo alobaki ete elanga batikelaka ngo bangulu te batelelanga papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. na kumba tata mwana pepe vya longo
Benouye mvukila munu fioti ya vandaka prévu ve munu mutuba. Et puis na dibundu mbala tete mugebaka mbala zole mugebaka parole publiquement play. Mbala tete ya vandaka muvana voyager na Israël et Tama. Kasi benouye mvuka papa Simon na centre papa Simon Kimbangu Kianga ni pesara mu parole. Tant me katuka na Israël et Tama na centre d'accueil. Ani pesa mu parole sa mutuba mambo ina mekatoa mona kuna. Ina mbala tete buna mesala kamvula mosi. Na dibundu na yavana na 2011 me bubu yai melomba parole samuna kupesa éclairage na diam mosi ya fioti muge baka parole mingi ve benugele mvukila mudiaka muna kikutubila ve samuna kumonisa ti muge nani kasi muge na kutuba ya samuna kumonisa ke mukudi akania ka ve mukudi akima mosi ve munu gena kutuba wa mesala ba classe ya muna putu Benou le mvukila mudiaka na vantardisme ve. Même manisa ba classe ya mona putu na Université libre de Bruxelles. Ba ina metanga na putu ba mezaba kuna ungezaba ve. Yage vanda ve kona kupesa quelque chose ça munge passé. Donc mou mansaka ba classe ya mona tuninda mbote mou vanda pe nommé président délégué général ya entreprise mosia nene na boala yai. Moumé gérer entreprise à Nenegeba Kulutu, il y a plus de 4000 personnes. Ben ingénieur civil, ben ingénieur technicien, ben juriste, ben économiste. Mounou Vandara numéro 1 à Bamougetanga Kumba entreprise inave. Mais Moumé Tubila Mambouya Samana Kutuba Mougudi Akania Kave. Mougé n'a besoin Koudi Akania Kave parce que je toute ma lucidité intellectuelle. Et Mougé n'a droit vers Kutuba Mambo Kanaïki Samana Kusosakana Mougaye Kanaïki. Mais vous trouvez en goudi ensemble. De un, mais vous trouvez la tête matondo, nazula matondo, na tata nzambi na fumuisu, sa mu voyage yai. Munu, mutu baka tamme kuwa mambo yai le 29, mutu baka mboti bete stubako na kufuwa beti kuna le 29. Vana mbagila la décision que le 29, moufa aluti la awa, le 29 juillet. Maintenant, mutu nuke vanda ba problème, qui m'a mouzona wa kumina wave lumba sabala mufana kite Kinshasa sa mukuiza kwako muge kwenda muzona kubima veka lambaka elembo na suka ve me kwenda na culte matinal kuna na culte matinal mama mosi kombula ga inzo nandi ane tula matiti na nganda ane baka almet ane pedisa munu culte me manisa muzona bima ti agena opela na nzila mais il faut mu voyager mukuiza na kamba. Bon, mutu alogoleke jeep ya mazout, yage baka problème ve bika kane vanda essence elenda ka pela bika muluta. Tant me démarrer voiture muzo na luta, nzoka neti ya me baka na pune. Alors, mumu gena kusala marche arrière, sa mukona na inzo. Tata musi katuka tama, lemvuka mbanza ni musi papa Simon. Tata na gena kuza uzaula tia. Moutou mbeki tia ina mukita play na jeep effectivement pune me bimisati ya moeve. Alors tata ngo yana mosikaka na kima vanda na andi papa ane kufatia ina. Ya zole na kufi me baka nzila samu kuiza kwako na kamba. Betme kuma peu avant sika papa fumambanza salara accident. Na kiemba ve na madimba na madimba. Na kunda na lukulukuta na kikulukuta. Merci. Betme kuma avant kikulukuta attroupement Vandara vana batu neti batu Vandara mu Vandara na cousin moun. Alors betme ralentir fioti mais même on a un rétroviseur mutuke na kupusa na sika mu Vandara mais ba Vandara batu mingi. Pourtant muke Vandara na réflexe ka muke rouler muke verrouiller que voiture surtout. Mais il y a Vandara verrouillé, ba vitre peut Vandara baisser, même on a moutango au travers rétroviseur. Mouzona a remonté rétroviseur, mais réflexe na kuzara na mani, mamre tout là après téléphone na poitrine ve. Tipi na me kuza mou kansange poignardé mounou, nzoka ne me kuza paf, ane baka téléphone na mounou, ane kota, mou gana kutala ane kota na matiti. Kuza mou nge na ngolo, anike lawa. Cousin Mouina, Anzona Kita, mais Abissa, non, il y a un danger ici parce que
Batui na vonda ravana, au lieu que balanda muyibi, il y avait du monde dans l'attroupement. Bana boudlan maboko. Bana boudlan maboko, alors on a kota na matiti. Bah mais ça mon vieux, au revoir, hein, kene malamu. Ah, j'étais malade, alors malade. Parce que na téléphone, ina kuna ke ba coordonna mu mingi. Bref, kuna mwe na indave. Amutu ba memambo apply pine me yokana. Awa maintenant mu mwe kwenda ba kwenda kufa beto na kamba. Maintenant mwe kwenda apply ba me yiba mu téléphone ke na ba coordonner mfa bokila bato na kamba ke mwe na nzila mwe na kuiza. Meto amboti mufutuka. Kuza mwe na ngeno kimangisa me encourager munu. Betu kuma kaka, betu kuma, il faut betu kuma parce que ben le mvuka il fallait munata. Ya ike nie samunu, ange nie samunu. Yandi andi vandanga na boma, il fallait mubaka mumu katwa na Kishasa, il fallait mubaka na loma betu kuiza kwago na nkamba, ange pe no kimbangisi. Meme yivulandi andi zabisanga mu depuis muzona kwena na nkamba, mutu lende na nkamba kusala iki, ametwa ke muke na envie ya kwena na nkamba. Musa semengeke no kimbangisi, c'est trop compliqué. Na kufi metuba sava kuiza bete ko na nkamba muzabisa kandi belu lemvukira mu ngenge sambela na église musu mugeta kumbuve me batu na muge mona bake kuiza ka mingi kuna na inzo beno pe benike kwenda mingi na inzo batongo pourquoi benu kwenda kuna na batu na ve ngenge zo na ka kuiza na nkamba me zabisa mu tonton toutes mes excuses, le salut est individuel. Je voudrais rencontrer Papa Simon. Ah bon, mais comme il en est ainsi, Kouiza, les restes de Betketa. Ce qui fait que ça la jonction na Loma. Yann Koumara na Loma na 10 heures juste. Moumekouza Koumara na Loma na ba tracasserie au sud Bagana Nzila na 15 heures. Donc la pauvre Nvanda va me dire. C'est pas ce que je voulais dire. Moumou Toubara Betme Kouiza Kouago, Basamba Koufou Betme surtout. Mais Kouiza Kouta Loufou Angome Kitouka fête. Moutil Betme Yimbila wa Atamo Kileko Ningana, Bisoka Rasima. Ya tata Gimbaon. Yina vandaka introduction, mais il y a un ngoudi mouzonara touba ya tête ben l'enfri la mounou. Mouzona paie ça juste témoignage, ça m'a quoi appuyer. Papa Mbenza Kolo Yesu. L'enfri la mounou moulombanzi la vesa moutuba de ambe mouke touba sans ben que zona veut ki kusadila. Mais yina mouzona touba, mazono, yake mingi ça m'a betuba jeune. Mbazi ya wa betke le 4 août. Le 4 août, nous avons fait un banane ba pesara yao. Mazono papa l'air mbuta Christian Bakara parole. Papa Mbenza lemvuka monsange musapive. Antu bagawa Satana kena ku appauvrir bana nzambe ngena ba stratégie. Andike mansa zenga ba place stu ba mbongo ke kotilaka oba mambo ba ngena kusala na busolo. Samu ete betu tunga dera nkamba ve. Alors, nous avons attention, nous avons bateau sur na kota na kan ya bao. Vana nous avons un exemple, nous avons jetegi, nous avons fait un accident. Alors, nous avons appuyé ça na kutuba ke mambo ina ki vrai parce que nous me vivre ke yao. Nous avons appelé cet exemple on a kufi. Yame kuizela parce que mbuta matondo metanga kumba mutongo awa. Musite ba kombo ve même cité ba kumba ya ba dissident ina tama. Ane cité moi ba kumba awa. Mais na kati kuna kumba wekele. Bon, yake secret. Bamba, ani sitere kumosi ya bamba. Kilumu mosi me katuga na boma. Moutre sala na inzo munu anmetubila muke papa. Y a un professeur a benginga na numéro na ngai. Alobi na ngaza na besoin na yo. Boli misana otanga komba professeur wanate. Alobi aza professeur soko ye il faut kuta anaye. Ngana bi nakuta anaye apesi kombo na bi. Oh. Mingana na ebi kaka ba kombo na bi batumi bale. Moko na tangi kombo na ye azalaka PDG Pero da Mobutu. Mususu aza professeur na université na ebise na bi kaka na kombo na bi ka batumi bale oyo. Kasi oyo ya professeur wana yende. Na bi yende azana besoin na répondre nini? O azana be bo pa nya bengi na téléphone na ngate. Na ebi pété mais il fallait luka téléphone na ngai. Bolimi sangai bogoyo kalikambo na ngane na loba leçon oyo wana. Alors na ebisi mosali nanga wana nakobenga yete poto yebanite. Ah mosali nanga ebisi nga papa benga eta musuba chance yaka boye okomono zwisu musala mususu kitoko benga ekaka. A insisté na ebisi ke motema na ezotinda te na benga ye.
kaka tangu tozo solo la bolimbisa tata nzamba la kisaka biso makambu telefone eleli lisusu oyo ya musali na ngana abinanga papa ye mutazo benga ye nde azobenga nabi pasenga ye non nabaki na kozwa ete yo solo na bolimbisa mpo ezali kamoleka kala asololi na tata wana ayebisie papa azoya mikolo yo na mukuse na ebaki mwana ya mwasi ya tata wana azako sala na entreprise onga na dirijaki azaki protocole na bengi mwana na yoana akoma asala na présidence siko na bengi mwana na yoana na ebisi abiwa oui monsieur le DG mais na ebisi na nakota na Ikongo na ebisi mutu moko abengi nga utiliser combat papa na bino est-ce que vraiment Isaïe mwana wa ebisi nga exactement ce papa il a besoin de toi parce que il m'a demandé si j'avais te coordonné. Ah donc c'est votre papa oui. Ah dans ces conditions je vais l'appeler. Donc na ba condition na robenga ye na zu téléphone na bengi tatango abina yo moko na binga ye atuninga est-ce que ozalaka PDG ti lelo na bina zaka sous PDG te ba salaire remaniement depuis un salaire remaniement na sous PDG te alobi na ngai effectivement naza na besoin na yo nazo komisa yo mutu munene oko regretter qui PDG no ya pambala sala giona surtout na période ya musée Laurent Désiré Kabila qui PDG zaki na wana tina te abina zo komiso mutu moko munene oko regretter tant o lekisaki o ngai nazaka intimidé te na makama solo mbongo même so nazana onte nazan piaka na va na nie oyebate alo ndinga lo ba inde wanga na bi oh mais c'est quoi au juste abina nga yaka na ndaku to solo la à tête reposée ngana ebisie que ça va on va voir tant wakati mosali nga ebisinga papa mieux vaut kende sikoyo ah ngana ebisie te motema nanga etindi na kokende te abi papa il faut kende tela ba chance ndenge yaka ozo mona botamu sozo koma su mutu munene nabi na ete motema ezotinda na kende te batata ba maman le lendemain toka na ito kende nga na kete na bengi pete ye moko ayeko benga ngai abengi ngai alobi na ngai papa yaka naza na besoin na soki omonanite pendant 2 jours eleki aura chance abi batini ngana pona batumi satu na Congo central abi moko ya ba fleuve moko ya Lukaya moko ya cataracte tozo komisa ba batumi nene alors na ebise batata mama epero da wana nazalagi na piaka moko ya makasi dozo makamo esale makaka satana rotala ndenga sala ikolo yesu muto a gêné pendant 40 jours après que ko tenter fuka melanga kozwa nyoso le matériel alors ya monita ngana zalaki na crise ayeko ponanga ipoete a tenter ngai alors na ebisi papa na papa et le papa na nabi abengi ngana bi na bon je viendrai demain abina on ça 3 jours te na mukuse. Le lendemain, on a bengi maman, na bengi moi si maman azaka na poto, na bengi maman si maman tala likambo ezali awa. Ah maman lobi bon, kende na no yokae. Bon, mutango ayeko benga lisusu. Alobi mais comment to yoka ni oya oyete, bon na ebise ya mbalo na zoya. Makambo nyonso to sala biso bakimangi c'est référence na biso nkamba, référence na biso nkamba ezapeka bobe. Ce qui fait tant à l'obindengwana na benga kinkamba. Bolim c'est ça non secret sinon ba to bakansa na zo inventer li solo mbuta masala alimbi sangai na benga gya na nkamba na zu papa José Masala eza masolo akala. Na zu papa José Masala na ebisie tala mbuta mutu kingandi abengi singa na ndako na liko déranger papa te. Yo kende ko ebisa papa mbuta mutu ya bengi ngai na kende to na kende te. Eza mabeto malamu. Ba jeune yango nde photo sala soki problème ko déranger kaka papa te même pasteur na okune pas ovandi kende ko yebisa na projet nyonso yango basenga biso c'est ce qu'on appelle mettre Dieu au centre de tout nyonso toza ko sala mbuta José Masala yebisi ngai na ko yebisa na ko fixer yo elekaki temps mingi te mbuta José Masala abengi ngai ayebisi ngai kombo tangi wana eza bato basalaki bakoko na bango batata na bango basalaki na papa Simon na 1921 eza bato bango babimaki na bango batangi bakombo mususu na otoloba alors abi okokende okenanu kasi bondela
biso tosalelaka mai ya nkamba tata yango alobaki namema CV na ngai curriculum vitae abi namema CV na ngai nakende abi zwa CV na mpe bondela tiango mwa mai ya nkamba okei nabi ok lokola nazwaki ya vale ya awa nabi tika nakende alors nayebisi mosali na ngai yo il faut accompagner nga tokende mosali na ngai ayebisi ngai bravo papa omoni poko banayi kohésite banda kala nayebisi tokenda limbisa nga aza mokongo ye aza motetela alors aza neti soda neti garde du corps ntango to aaccompagne ngai mutuka mpe ebebaki na nzela ata nauti boma na zoya mutuka ebebi na kenge baye kotracta na kenge ti don nazalaki na makolo mosali na ngai ayebisi ngai ndako yango fai tokende na ipen abi na papa tozwa taxi zelaka taxi nga na yebisi tozwa bis papa yo mata bis nga bi nga azaka américain akipaka te papa bato so bamoni yo na bis na bi tomata na mokuse tozwi bis tokomi ti ipen mbuta mutu wana oyobela mutu munene e professeur d'université atiki balcon na ye lopango moko ya monene soki azoyoka ngai yayebi makambo na oloba atiki balcon na ye il est venu m'accueillir na porte nga na se motema mutu munene boye mutu azwa koyamba ngai na ndenge nini tokoti ayambi ngai bakolade e toke avandisi biso na balcon ayebisi mosali na ngai na yoke novanda kuna mosali na ngai aza kimangiste te aza mutu ya chapelle de vainqueur mais aza neti kimangiste kaka bolimbisa na se na mema ye na centre ake nopesa papa Simon Mbote alors mosali na ngai wana balobi na ezwa kiti yo vanda kuna biso toke na balcon et le monsieur je le fixais droit dans les yeux mais ye misu na ezokima ngai awa otalanga te mais nga na otale na misu boye nde ba jeune balobaka fara mais ye azokima regard na ngai wana mai ya nkambe ekoti déjà alors siko mbuta mutu wana alobi na ngai na bandaki koluka yo osali bien ndenge oye abi nazokomisa mutu munene wana niongo te ta mutu akomisaka mutu munene yawa abi na nazokomisa mutu munene yango nasengaki opesanga CV abi dans 3 jours aurait opesanga ba résultat oko regretter moi qui PDG na yo wana ya tina te wana na ebisi amuta mutu ça na ebisi ça va ok d'accord pesa CV nazwi CV pensibe lamba maki na mayankamba ngamo pe na bondela yi déjà wana naza diacre nazomi na pasteur te alors na pesi PV ti azozwa PV atalanga te azota na se ngabi odui na sa motema alors azui PV wana CV pardon merci azui CV alobi na ngai dans 3 jours je te rappelle et tu vas voir ces changements là tu vas le vivre na pesi CV ngai na bimina mosela e umelaki te soki ba 3-5 minutes to bimina mosela nga na tozonga ndako tozongi ndako 3 jours après abengi te 4e jour nga na bita muso bosana ina pese susu journée moko 4e jour abengi te oh nga na biya bana ko presser nga na pesa e mikanda na ngai siko azobenga sute na bina na pese sursis à 1 jour 5e jour abengi te Nabi bon, le coup là-bas dans 3 jours, dans sa fois 2. 3e jour, à Bengite. Na zui téléphone na ngai, nde ba jeune ba chombo. Na bengi, nabi membuta mutu. Yo boni masolo na biswana. Oh non, tranquillisez-vous, je vais vous rappeler. Ti lelo yo a benganga lisusute. Donc, soki na benga nkamba te, ta musungana ngana la lumuka. Alinga me mangana nzela moko nzela oyo, elinga ke devie ngai. Donc na lobi yango pona ba jeune pona biso nyonso eza leçon kaka na pesi pona ko appuyer makambo yo kolo Yesu ayebisa biso lobi yami bale na naloba nazo suka wana eza mukuse balobi awa ete papa accident tozolobe ya lelo le 29 juillet 58 le 29 juillet wana oyo na oloba nazoloba parce que ngai avant demande à pardon to salaki ya bato ba fleuve na kendeki comme chercheur na tchela ko sala ba recherche sur o ezalaki vie ya papa Gisolokele na vie ya papa Diangenda. Donc j'ai appris
beaucoup de choses. Kouta boma, tchela, vraiment makamwa kitoko. Mena mukuse. Mbuta mutu moko wa lobby a lobagi. A ebisagi, apesagi devoir na batu moko wa lobby que bolo banini ango elekaki tangu mbuta mutu abotamaki. Tangu boroloba, biso te repè sa réponse. Je crois que yem tazana na yem tawa repè sa réponse anga na olobela honte. Mais tant que tu as pas une mission, tu as une recherche en mbuta mutu azalagi. Makambu oyo toyokagi kuna, likambo yangonde entre autres vendisi biso awa. Parce que papa diangen d'accident oyo ya salaki wana, il se rendait à Tchela. Papa na yebisagi que ozo kende kota la grand frère na yo, morosa l'accident. Peu okokufa. En parenthèse, ndenge totondia na sepeli namoni mbuta libre azawana donc Brazza azaliawa Congo Angola azaliawa Congo Kinshasa azaliawa pour accident autant esalemi le 3 Congo étaient représentés. Or bilaka na bango eko kokisama na les 3 Congo ana dotoba royaume Congo. Alors accident na bana yono sala pour empêcher likambo mbuta mutu a posé la question lobby. Mingi tan wazaro loba lobby, ba mona comme si c'était un aventurier ou quelqu'un qui explique ba makambo ko ezana tinate. Mais makambo lobagi eza capital, pena landagi kolo yesu, sonyanzi la lobagi presse, boutique à influence. Makambo bo eza capital il photo landa. Pour ezala i makambo mo tuya ya somo. Ba tata ba mama ya somo na ndenge nini? Ba oyo bazalaki ya tangu ba fleuve toyeko senga bolimbisi. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tangu bakangi ye, nanzota papa Simon akende prison. Ye baba na iko bombe na Koko Kinzembo. Mais Koko Kinzembo ye batindi ye na boma, ayo sa prison na boma. Na embouchure et pas fleuve ezo suka po epesa na océan. Ye moko ye mei batinda ye na Lualaba na source et pas fleuve Congo et bandi. Nzoka ndemboka na biso eza traversé par le fleuve, source et pas ya kendegi, embouchure et pas Koko Kinzembo kendegi. Mais aebisi Koko Kinzembo limisa papa nazo l'action musapité. Aebisi Koko Kinzembo mutamuta vandea koko ba koko. Abina Koko Kinzembo yo kitaku ne pa ozokende. Mais tangu ngonge kokoka ngana zo mata. Tangu ngonge kokoka na ko ya ko joyo. Nga moko na we joyo. Alors, le 1er octobre 1999, Papa Fumambanza, Kolo Yesu, Amoni Tazo Kende, Abengi Mbutamutu Abi, Yaka, Basali Réunion, Anam Mbutamutu Tozalia Mokonzi, Mbutaumba, Basali Réunion, ke yo ozo kende kozwa Koko Kinzembo, na boma, Basali Réunion, na Bambuta Kinzungidila. Ye Azalagi, responsable ya mission wana, chef de délégation. Alors, Wana le 1er Nabibien octobre 1999. Bref, Bakomi Boma. Tant Bakomi Boma, bato cimetière qui kukuto, bato village qui kuku, va s'inscrire en faux par rapport à projet. Ketika kokwa vanda to meseni na ye. Mbutamutu a expliqué que c'est pour votre bien soto gozoye. Ye agi kinkole. Kinkole sili fazonga. Mais ni na on a naloba. De 1 à loba qui était, ngamoko le moment venu na roya gozoye. Si on a ni mutagene gozoye. Wana kuta komi na chose spirituelle te. Ye moko mutakene kozwaye. Donc, ye kaka otolobarana. Soko zuma ye la classe tiango liboso. Makambo ko sosolango te. Zwa maelo la classe bima burik zoba. Ba ola zo burik bango ne ba burik. Ba ils n'ont pas bon. Donc, comment que loba mutu burik? Même limisa biso to tangi mindele batangi sibiso babio intellectuel il faut à la simple il faut à la modeste yo intellectuel ko finga mutu buriki te pe mutu wana webite azanani tamusu yem tasu maela oneti ngabo yem tachayi maela na mutu nanga bosiko ngai na no lobane buriki na ndeni po ya abata mina ya zoni ko bibimisa te. Alors ye kaka mutu akende kozwa Koko Kinzembo donc ye wana kaka Obiso tolobaka Simon Kimbangu ya 1921 ye kaka oyo atelemi awa alati veste
nalobi lisusu nazo senga mbongo te ba corrompre nga te, j'ai toute ma lucidité intellectuelle. Donc on a zoloba mutu moko ta lesinga sogini o babi o balesie non matolo oh, non, rien balesinga rien. Alors tangu azuko kinzebo tokanga likambo malamu papa alobaki boye alobi tokundi mokili yakala tokoti na mokili ya sika. Alobaki yango batu bazali o bazalaki wana soda moko mapinga papa André avant d'arming si ma papa ye azalaki na délégation na bamuta mutu bazalaki pe ye mtakene ko ba papa bazongi si mabele te na epai ba exhumen zoto akoko kinzembo papa ebisi ah non il faut bazongi sa mabele bokende bazongi sa mabele tokundi mokili akala tokoti na mokili ya sika akomi na mche spirituel te na ba masidoni bazalaki. Alors aeko basuli kamwami bale neti tozwi nzoto akoko kinzembo to amorcer to bandi processus ya indépendance spirituelle. Nalandi ba discours a ba lobi ete ba pesi ba chronologie o tozwaki indépendance politique sikoyo tozokota na indépendance to koti na indépendance spirituelle peye moko alobaki en temps azwi nzoto akoko kinzembo. Donc précision na lingana pesa likambango oyo ba lobi ke balingaki ba empêcher likambo wana elingaki kotisa église na buru ekelelo likambango yango wana mukolo musu tokotaka na ba détail poto yeba ba condition oyo mutu wana botamela po biso to tamboli toke na ba hôpitaux toke na ba école pa tanga mutu moko ba date de naissance ebele ba date de naissance ebele pe alava cerveau ya batu ba papa ba lobi tango akobanga eleki. Donc to banga te ba koko na biso tango bana na biso bazo pesa ba honte ba école batanga koko na biso komona azwi ndaku na ye apesi ekomi école to azwi ndaku na ye apesi ekomi place po ke no batu ba ke no bondela. Allez babi me soko bini soko bini te to yeba koza kimangisi wana abi nakobina te bo me mangai me biso nyosi foto sala ngo soki bankole basala gian pourquoi pas nous autres. Donc il faut to sala on c'est que likambo wana lingaki empêcher eza likambo ezalaki na chela yango nda lingaki empêcher pe likambo ngo esalemi na ndenge moko libanda po aza mwana papa kisolokele te ni de loin ni de près. On a toutes les preuves votre memaki yao mukolo ba papa wa kopesa nzela to ko expliquer makamu nyonso to rene ko mona ko nda oyoka kuna to mona kina bato mboka na bato famille on a alobi kutukuna na mboka na bino nini ezala kuna to mona ibiloko nyonso wana be biso to rene na biso comme ba chercheur pona ko renflouer musée yango kaka élément na linga kina bakisa lisusu bokoli misanga lisusu so ina zaki mwa molai tro na linga kana pesa ba élément na nde papa limbisa lisusu na sukisi na ngai na komba tata mwana pe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu nzambe na biso tata molimo santu papa Simoki Mbankiangani mingi ya koloba ezali te biso na Congo Central biso nde otindaka po tokende na lukulu mpona kende kosala fleur makambo nyonso elekaka kuna toyaka kopesa rapport ndenge olobi ke biso nyonso tomata na nkamba yango nde toye fleur d'alliance otosalaka kuna yango te ko remettre yo moko po ete mokolo yango yango le 29 juillet otindaka biso na lukulu. Yango kaka likambo ezalaki na ngai na biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu.
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bandeko ya ba fleuve pe représentation ya Congo Central bazali ko bima protosilisa nyongo ya bandeko ya lukulu toko benga meme 3 ou 4 mama boya ko pesa fleur ya afki oye kendaka na lukulu après to lekisi maloba ipa ya papa. Nsomi David mwana oyo avangenge lukulu l'accident chikasi tazoli ka wakandinga Papa 13 photo pesa ngutangura papa Mozola kwa se mwana ye mwanda velela papa tuka tuyantikidingi tuwidi français tuwidi dingala bubu ntangu ya Kikongo ifuene papa diluke na yeto mukuma kia ncheto ituvuidi kansi bana kabasikididi akakunchau ibavuidi kobayika umo mukwenda yendi munsiza nzenza kadi kube tamona kakavumphasi zisakidi tuka beto bangudi tuka bamase bana batekolo muntu bukabutidi bana bandi bau bafetilenda kunsansa pepiniere iyoyo ibutukidi iyo sibasansa seye ngudi yenkaka zao buna beto papa diambu ditutadidi la idiodu mavimpi nkatu kwa beto bangudi mavimpi nkatu kwa batata mavimpi nkatu kwa bajene kadibana ibau tuvovelevo mphasi ziwokele buna imphasi zizi tutadidi la nzambi yetu bonso butelevo nkhadi ampemba ye mwana nzambi bavambana papa tuzeivo bambikwe totwena kansi kanidi mosi ditukutedekele kimbangi papa utufuila dionkenda mphasi vo twatambula luvuvamu twasala kisalu bonso buna utakiozodila kadibu bangudi bimbevo bisalu biutatuma kabita kwenda diaka komudiambu dianki bimbevo bisakidi buna papa ndenda kwa mikongu lula mamingi kansi mamingi tuwilu momena yeto kunsi antangu buna flere yayi tuzolele twa kusava moko papa nzambi yeto lutufuila nkenda mpasivo luvuva mulwasikila kadi tuzibwana nkaka zeto kansi kabakedi mpasi zitutamona betoko idiao papa kina mie mamingi mamfetivovako mpasi za beto ba mama za utazaya muntima nkikita kutuvanga mpasi mbona luvuva mukaka tulombele kwa babonso no tuka batata yeba mama yebana mpasivo twakusadila bonso buna wakubikiladio munkumbwa se mwane mwanda velela tolingi tolekisa maloba epa ya papa po ete bamorale ya bato ezonga na esika faki kiakala sika kota kikafudila mafwa
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Sécurité à travers la surveillance basengi na biso nyonso oyo yebike ozali kozwa bilili na telefone na yo limbisa bomba telefone na yo lobi ekoki kosunga yo pona kwanga soki te soki bakangi yango etalise yo moko loba peut-être soki ozwaki ndingisa na presse soki te hypocrisie ekomi mingi sedie to wanzambi eto tango yefweno wabakafulu watu sikidikisa. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! DKS oye! DKS oye! DKS oye! Eunwe! Embazie! Bilumubia kulwe! Yangalala esengobi esengote kiese voka kiese kui chai voka chai kui jaliboso narobi nazali posé. Natu na bino pe boza posé. En tout cas, tata mokonzi ya mboka, chef de l'État, na gouvernement na ye, biso toyebaki te. Baleki bakotaki partout, basalaki mikanda. Biso tozwaki mikanda te. Na ba audio tozoyoka, bakoya par force bakosaboye. Kasi ntango tolobi na leta me makambo biso toyebi te ndenge nini. Oro ke biso tokotaka bisika wana te. Pesaka respect, toza na likambo na motu te. Tofingaka te, tobundaka te, tosalaka mabe te. Tozaka na botos ndenge batata bateya biso bongo be bongo te. Zoka mpe gouvernement, chef de l'État, balobi naza na journal officiel faut ba respecter. Eza bongo be bongo te. Balandi mpe basalili yango bomoni ke kimi ezali.
mokili to mboka eza na bitumba biso tosala mabe na bato wana ezalaki epa na bango biso tovandi tranquille konzi mpe batali ke toza na kimia bango basepeli biso mpe tosepeli na likambo oyo le 29 ya papa Mfuma Longo ebandaki na 52 papa Kimbangu ye moko alobaki na papa Mfuma Longo kolo wana atokaka motoki na ye ebimisaki makila na chemise yakanisi elekaki tokomi na 53 54 56 57 58 alobi fo okende kaka yo moto obandaki yo moto kosilisa yango makambo esalamaka na tiela histoire nde ezali bongo soki papa asalaki accident akangaki nzela epanza na mokili mobimba te lingomba fo efungwama alors na 59 nde efungwamaki na 59 nde papa ayaki awa remise et reprise na mama Muilo boyebi histoire no nyonso wana démarrage directement mabe wana tiela ezali te soki ye kobima lelo bango moko bafongoli yango biso bapapa bateyaki biso kozala mayele nsima na bango balobi tokomi 26 alors chance ke toyelelaki mokanda ya leta nde tozalaki déranger nde yango wana tolobi problème ezali te tosambela na biso tozala makasi totonga Yelusalemi tozali kotonga makambo mingi koko bien papa Kimbangu alobaki nane emonani te nane mpe esalami te lelo oyo memorial yango oyo soki tosisi tokoyokana na papa Mbenza na papa Zako totala makambo ya plafond soki esili ya ndako ya Nzambe tokotala makambo ya ndenge Mfuma Mbanza aza koloba zulu ikundaki yako toto inchikula malo elobi nini po eza na Kikongo donc likolo kiti na yo mabele eza nini efandolo donc elakisi ke tosalaki motu kingo libumu makolo oza na kilongo kingo yango oyo libumu yango ndako ya Nzambe mpe kuna na tribune ezali nini makolo tokokisi nano yango te tolingaki tobanda yango ntango bamama bazalaki na bamoyen kasi songisongi eutaki epai moko tomonaki totika na ntango nano ekoki te me tokozongela yango toyokani toza na misala tokosala ebele mpe kamba eza na lopango papa Mbenza ayebi lopango wana ekokanga nkamba sikoyo tokozela makambo mosusu bakonzi oyo babanda koya tobongisela bango ndako ya kitoko ya minene toyokani nde programme yango wana bobanga te force ezali mai na makila ezali kosala donc barrière à 58 yango tokangi abakokoka te valeur l'état apesi biso ezali malamu ndenge nalobaki mokolo wana Mfuma Mbanza bapesaki yango te cabinet na ntango wana basali likambo te oyo mpe balingaki te nga naleka mpe biso moko tosali makasi leta apesaki biso yango nde tomoni ke
niveau tokomi nango oyo ezalaki kozela 2006 kolakisa bokonzi ya papa Kimbangu na mama Kimpavita. Conférence wana esalamaki bato mayele bayaki. Boyebi be boyebi te. Tosisi wana 2009 mama Mwilo amataki na Nkamba. Oyo akoko Kinzembo akokisaki 70 ans na sia mabele. Yango tokenaki kozwa ye boloko esilaki entre-temps tolingaki tokota prison ya mibale ndenge bana Israel bango basalelaka yango wapi? Voilà, na Babylone. Mais biso tosali yango te tolongoli biso na pasi wana koko Kinzembo nde tokendaki kozwa ye boloko na ye esilaki. 2011 procès ya papa Simon Kimbangu. Kambo nyonso chef du village pardon ngade na bosane chef ya famille papa Edouard asisaki makambo oyo ya bandeko bato balandelaki yango ba maître avocat kimbangiste bazaki 7 kasi yango ezozonga biso toza na likambo te toza na bobangi te nzambe aza kotala aza kolandela biso aza kosisa makambo nyonso barriere kozala lisusu te pa tozokende parce que niveau tokomi nango mise etongami memorial ezosalama makambo nyonso ezosalama tokomi mosika etikali moke biso toyebi ke babelge nde bakangaka tata Simon Kimbangu. Histoire nyonso eza epa na bango bilembo nde biso bato yebi makambo nyonso yango likambo moko etikali to mibale soki emonani kaka biso nde tosilisa boso Nkamba toyokani tozotonga Nkamba na crise mbongo ezali te me tozosala manso Nkamba etongama kambo wana soki tokokika na point wana likambo ekokata na te eske natuna Angola tokokende be tokokende te ngai nakokende te gana kende elakisi tozotala volonté ya bato soki eza wapi biso nyonso volonté eza na Nkamba be eza te toza sire ok tobongisa Nkamba babele ya sika babele ya kala tobebisaka babele ya sika nde yango oyo ekosangisa mokili mobimba baya be baya te tokosala be tokosala te esika totelemeli nde yango wana toza na bobangi te volonté namoni yango namoni papa alobi awa kanda nde eleki ye mingi ye mo basali recherche amoni vérité esika azali Kamba kaka biso mpe tosepeli mingi Kamba kaka nde kosepelisa mokili tata Simon Kimbangu ayaki tina likambo wana papa Mfumba Longo azalaki koloba maintes fois tozali bana mapamboli kolo Yesu soki abotaka nde likambo nde tozwaki yango me lokola abotaki te biso chance ye bato mwindu basepela yango bapesi biso chance toyokani tata Kimbangu ayaki pamba te balinga te ezali bongo tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen zela non
tiela biso maloba moke ndenge tolingaka bolandi biso boyoki biso toyoka pe papa. Sikasikawa epesamani yo kenda kamatala wate na yo kenda na mayo pamate nikamwe ya kuna na tango ko ya tikambwani kuzala munene tukutia bubulu kenda kotia barrière menanzila okokutana ne kamo moko kusekana te la vie ou la mort. Tabu sosoko tokanisi dikambo ya mukono malelo ekusala kama pasi ekusala kabisa pasi na tina nini ndenge papa lubela ke okeyi kaso okanda kukufa na nzila dikamwango isali munene soko keite ngai na yo moite kasi soko kei okenda kukufa soko keite ngai na yo tokooka na te kasi soko kei okenda kukufa donc na makambo mibale wana nasalela likambo nini namone malamu nde nakana kundimaliwa bolingo tata lubiye tena woki mungongo mwanzambe mulubina ngai okokenda kona na chela pamba tele kambo ekuzala kuna kasi kukuma niyo na chela cho kuna kukufa na nzila me papa olingi nini il faut que nakaka donc solo vraiment papa olimika ndenge nakana kufa mongongo mwanzabe molubi na ngai kende tolandi be tolandi te toyoki be toyoki te ezalaka date ne ezalaka mokolo nini lelo eza mokolo nini date nini likambo yango oyo wana bamonaki ke malamu nakende nabikisa mokili mobimba yango nde abikisaki mokili mobimba mopepe wana lelo mpe yango kaka makanisi na bango baya na nko baya na nkamba toyebi te soki balingaki basala nini me leta mpe alobi te soki topesi nzela mabe babebisi nkamba mabe biso bato ya mibeko eza bongo mpe bongo te batela Yerusalemi yango ekobikisa mokili na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso likambo ezali boye koreki akobanda fakinde akokontinue nzembo koreki akoyemba elingi oloba boye asalaka aksida azwaka mpe nzembo etata me ezaki na kaka na note na maloba te note eyaki apres moto azwaka yango
na Congo Brazza komonde bosani papa ndongala tazwaka nzembo wana chaki maloba nde bokoyeba nini ezalaka loba na yo soki olingi oloba nini lemfuka papa koreki tokota na suka bongo nde tokotonda maloba mbala moko koreki bokota Et bien voilà, nous venons de suivre le message. Maman dirigeante, malamu obima Antoine Nzembo comme ça, bisika tozali, biso nyonso toyema. Kaka likamuna ko lobanengo. Oh toza pene, to banda ko yema ba sa pe musika, pona ko gagner l'heure. Fina
nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na lotome tata Mokonzi Abule papa Simon Kimbangu Kiangani. Kaka nakokanisa mukolo na lelo ya le 29 juillet oye monanaka na 1952 kuna na lowa monanaka ete papa diangena ndinga lobelaka yango amonanaka na basali to ba mama Mikala na bango nyonso bango bakanisaki ete awa monanaki na bango musala etikali epai na bango nde nzembo ezwamaka mumfuluka ngonza kuna mbanza lowa kasi tango bakanisaki ete bango bakoyingela tata Simon Kimbangu mbala moko kuna na lowa papa bazalaki awa papa Kisolokele na Chela papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba papa diangenda kuntima kuna na Kananga tango papa Simon Kimbangu abimi na basali ba mama Mikala na ba msusu basepelaki musali etikali pa na biso kasi na sima papa Simon Kimbangu aye koyebisa bango tikete na benga ba oyo bakoyingela ngai no nde bala moko bamona ba papa balaki bisika na bango wana papa diangenda kuna na Kananga papa Kisolokele na Chela papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba me bakeko bima na Chela ayibite korali ilusele mitoki boyebi nzembo wana oyebimaka na le 29 juillet wana kuna na lowa bambuta pe mingi na banza bayebi lisolo wana papa Mfuma Longo alobelaka ngo awa na 5 mois na Nkamba ya kuka tunge ko bakisa surtout deuxième couplet yezoro baike papa Simon Kimbangu abengisaki bana na ye nani boye kulia ngote bayebi yango babima bosala monokeka oyezala ba couple bankole bayebi nzembo yango très bien bana nkole bayebi le nzembo yango très bien papa libre yo pe oyebi yango oyo bayebi yango bayemba mbala moko na korali Yerusalem. Donc kaka le 29 juillet wana na 1952 tozaki kolobela awa 29 juillet 52 29 juillet 58 mama Clema le yokendo nzembo ya ngwana papa sengi boli solo wana papa Mfuma Longo mtayepsaka biso yango na 5 mois mama kisita boyebi kona bosangana kaka watumisa mfala zani wasikidisa alesaluki atambula wawe tangwa meilungidi talesaluki atambula wawe tangwa meilungidi mpila kyadi edilu yekenda Munza wafilwa wavolwa kwa tatu nyanza Mila kyadi yedilu yekenda Munza wafilwa wavolwa kwa tatu nyanza
wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza bila kyadi yedinu yenkenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza wawe ntangwa meilungi nzaya wonto seikemela tembo wawe ntangwa meilungi nzaya wonto seikemela mpila kyadi yedinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mpila kyadi yedinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mpila kyadi yedinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mpila kyadi yedinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza wawe ntangwa meilungidi nzaya wonto seikemela wawe ntangwa meilungidi nzaya wonto seikemela mpila kyadi yedinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mpila kyadi yedinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mpila kyadi yedinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mpila kyadi yedinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza mufuluka ngunza kuna mbagalowa watumisa mfwala zani wasikilisa mtale saluki ya tambula wawe ntangwa meilungi mufuluka ngunza kuna mbagalowa watumisa mfwala zani wasikilisa dale saluki ya tambula wawe ntangwa meilungi Bila kyadi yedinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza Bila kyadi yedinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tatu nyanza Merci, chorale d'ensemble. Félicitations. Wana tokoyekola lisusu malamu nzembo yangu. Donc, ndenge eza kotuna ma pourquoi le 29 juillet kaka na 1950 wana. Yango patata pasteur nenge baza kotangela biso. Kuna balobi te kolo Yesu tango akufi babomaki ye na baenemi ya mokili. Sa kolo Yesu akufi lingomba etikalaki pa ya banani patata pasteur lingomba etikalaki pa ya nani papa de Gaulle boza musika bopusa na kasi papa humba yo bandana na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu na lutumu ya bino lingomba etikalaki na maboko ya bayekoli bokasi tango mokolo mosusu pafu molongo alobaki ete secret lingumba etikalaki na mama Malia ndenge lingumba tata Molimo Santu secret etikalaki na mama Mwilu tango ekoki apesa nde mosala na bana ekasi na esika wana etikalaki na pana bayekoli ngeta papa kasi nzoka nde mama Marie nde mtayibaki makambo nyonso ngeta papa yango botayaka na mukanda tata Nzambe eke likambo oya kolo Yesu wanda kotuna pa mama na ye oyi mtasikala kitaseka ngeta papa na papa Simoki Mbangu pe tikalaki na mama Mwilu ndenge olobeli yango toyembaka nzembo ete mama Mwilu azwa lukumu ndenge abatilaki bamvwala ngeta papa eza boye te boye papa wo papa kabemba loba muke
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci nkolo na opesa biso maloba. Ndenge papa directeur école biblique à lobi était lingomba apparemment et monana ki lokolo etikala na bayekoli. Nzokande lingomba etikala na Marie. La maman Marie camarade de maman Marie. Yangwana nkolo pambate de kuruzu tango nkolo esoso kata motema ayebisaki ntoma Jean. Ari yo ntoba mama na mutala mama na yo. Yo mama Marie tala mwana na yo. Donc baz kende ki kofanda na ndako likolo mama Marie azaki kaka 4-4 na bango. Donc maso bazaki kosala bazako tula bigi na mama Marie. Mais tango bantoma pe batikalaki ntoma moko ya mukolo azalaki ezalaki Saint-Pierre. Baronyos bazako zwali lobate bazako se référer na Saint-Pierre parce que yende nkolo atikelaki fongola. Mwanda mukolo ya ngwa. Kuna na loa kaka le 29 juillet 1952 amonana ki liboso na baye kolido ba mama Mikala. Simande mama Mwilu na bamvala misato baye kobima koloba ete musala tala ba oyo bakotambusa musala ndenge bayembi na nzembo ete abengisaki bamvala misato. Pesi koyo na bayekoli tango bamoni eke musala etikali na bana misato. Donc papa kisolokele papa dialunga pe papa diangenda kontima bango bakanisaka mingi na kati na bango bakanisaka ete papa Simon Kimbangu denga atika kibiso na le 12 octobre 51 wana molimo nde etikalaki epai na bango. Donc molimo nini ya kotambusa lingomba to continuité ya mosala papa Simon Kimbangu balaki trosi yangona le 29 juillet wana 1952 nde aye komonana pe kolakisa bango ndenge nini likambo ngomba ekotambola. Mais awa bamonaki ete mama Mwilu azali voilà misato bazali bamisusu basepelaki te. Donc ekomaki na koyima esika wana tango baye koyeba ete papa ya ngenda mutakotambusa lingomba esika wana babandaki ete mwana alaki na 3 ans. Est-ce que mwana 3 ans bakoki kotikila ye musala siko koyima nde ebandaka na dato yokuna na lowa wana maluba papa ya ngenda koyima wana siko bazeli tango na 58 wana nde pajangela le 29 juillet mkola lelo tango aye kosala accident de tata yebisi eke ngonga esi ekoki kasi kende kolongola nanu barrière liboso wana barrière wana y compris oyo basalaki na tata Simon Kimbangu. Yango tobanda koyoka tango nyonso papa dangela banda koloba eke mama Mikala atikala monima po ye nde mutai ko vivre makambo nyonso wana o ba misusu batambulisa mususu wana ndenge batangeli biso awa bangonde baaki ko créer dissidence liboso bangunza tango baaki ke bakomaki na doute à partir à lelo na 1952 ye azalaki mwana muke na âge ya 3 ans siko batikila ye likambo oyo. Donc yango balba soki ye kaka soki abandi kaka musala biso pe tosali ya biso pamba te tosali na tata na ye ngu bino moko bongo bo développer la Bible ndenge mikolo tokolobaka tango bo développer bongo bo banda koteya biso lelo te mikolo ezali koya mpona nini succession kaka ya pouvoir ya tata Molimo Mosantu. Donc lelo nde na le 29 juillet
1952 likambo wana ezalaka entre na basale papa Simon Kimbangu basalaki ne ensemble ba disciple na ye na mama Mwilu na bana kuna na lowa. Donc papa likambo kana ne ko bimisa nde yango wana na boyaki kotikala na yango kaka na bimisinga na silisi na nga boye. Merci Nkolo. De la ville. Pesa programme. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu yambo totonda matei ya makasi tozwi epai ya tata Nzambe kolo Yesu pe tata Molimo Santu na ndako ya Nzambe. Programme na biso ekozala ya mukuse ekozali la boye nzembo ya bato nyonso. Sima ya nzembo ya bato nyonso libondeli ya bofongoli mama na biso pe oyo akobondela akende musika mingi te. Sima libondeli botangi ya mibeko soit na Exode to na Deutéronome pe les 12 préceptes directement ba chorale nyonso tokoyemba mbala moko, c'est-à-dire tokobandela na chorale ya liboso tina faki to raccourcir pe banzembo na biso tokende musika te. Sima nango mabondeli ya batu misatu bandeko na biso pe oyo bakobondela mabondeli ya batu misatu tozala pe kilometrique te. Sima ya mabondeli ya batu misatu toleki na makabo. Sima ya makabo lecture ya psaume. Après lecture ya psaume, prière Notre Père, penzembo ya batu nyonso. To attirer attention ya modérateur. Modérateur soki okotanga communiqué mibale to misatu oyo etali fête. Ba communiqué na biso nyonso oya ordinaire to bombi yango lobi. Lelo soki communiqué oyo etali fête. Soki ngonga eko permettre biso kuna na kati tokolanda discours ya ba